Jean-Marc Kabunda kotsaki biso na esclavagisme. Ça veut dire qu'akomaki moko ndenge tozobenga Hitler na kati ya IDPS alors que je crois que ezalaki posa ya mutu nyonso tout mais moyen kosala ngo ezalaki te parce que bandeko bayeba ke ndeko wana akochange mais tomoni matoyi mangongi tina niveau ya komanke chef de l'état. Silence wana eza ya départ. Ça veut dire que azali so neloga oloba esote asiakei. Place nini oyo akokende bakondima ye na kombo ya IDPS. Tokanisaki kutu ba Ligue des femmes bakokai ko soutenir ye mais lobby touti komona pe Ligue des femmes ya mbwate pa pona koloba ke bango pe ba désavouer. Voilà, merci beaucoup chers amis, vous qui êtes partout dans la diaspora congolaise, vous êtes en train de nous suivre sur le www.congofrance.com. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci beaucoup. La fois passée, je crois bientôt la Kisakibino déclaration politique, il y a Vision Fachi, président Jeko Béa, accompagné de Badi Progrès, tout le monde a qui déclaration politique par rapport à Jean-Marc Kabound, mais les lots déterminé par rapport à action balancée qui va reprendre action pour que Jean-Marc Kabound Azala dégagé dans la tête. Il y a pays sans plus tarder. Président Jeko, bonjour. Bonjour. Tout le monde bino lelo a vraiment vous allez mobiliser, vous sensibiliser tous les combattants pour nous Jean-Marc Kabound. Jusque là, Non, je crois que ezali faut na biso tende to lobaka toujours na vie, il faut koyeba kozala malamu na bato. Faut ezake ndeko Jean-Marc Kabound akotsaki biso na esclavagisme. Ça veut dire qu'akomaki moko ndenge tozobenga Hitler na kati ya IDPS alors que IDPS ezali parti où eza ko prôner démocratie. Voilà pourquoi touti koloba tokanisaki kutu ba Ligue des femmes bakokai ko soutenir ye mais lobby touti komona pe Ligue des femmes ya mbwate pa pona koloba ke bango pe ba désavouer. Je crois que ezalaki posa ya mutu nyonso tout mais moyen kosala ngo ezalaki te parce que bandeko bayeba ke ndeko wana akochange mais tomoni matoyi mangongi tina niveau ya komanke chef de l'état. Voilà pourquoi bandeko tout balobi non et puis baboye na motema moko. Mais jusque là malgré ba déclaration bosala bon a que silence à Kabound pe et rose à la paix retour à l'expéditeur na ndenga mabe parce que bino déjà joué na bino eza mukuse. Oui, c'est tout à fait normal. Oyebi mutu so akei aloba isoni. Silence wana eza ya départ. Ça veut dire que azali so neloga oloba isote asiakei. Place nini oyo akokende bakondima ye na kombo ya IDPS parce que partout azali soute. Même dans le Parlement, je ne crois pas qu'il y a engagé les sous IDPS. Donc si je comprends bo bengane tina kata IDPS. Non, to bengane déjà ça kei. Ça veut dire que azali na ye na kata IDPS parce que biso toza na monopole ya kobengana mutu na IDPS te. Mais au biso to constater ezali manquement o ya manqué président, eza manquement grave o to bengi yango ne to constater auto exclusion na ye na kata ya parti. Merci beaucoup président Jeko international au Lobanini. Non, il y a l'Obézara à te remercier, empereur de la rue. Vraiment, c'est ça l'état d'esprit. Au moins, l'IDPS n'est pas parti de masse. Et l'IDPS, c'est les pyramides renversées. À l'IDPS, il n'y a pas Otozobenga comme étant guide suprême. L'autorité morale à l'IDPS a raté. L'IDPS, c'est la base qui décide et la volonté du peuple. Jean-Marc Kabound, merci, félicitations. Namusalo Sali, le histoire nayo eza yarotelema. Nous avons changé l'histoire et les deux tolobika ke bao botikali bo profiter te mais bo comprendre. Na bo mona ke ndeko Kabound le komelie boy. Et bongo bino botikali donc tolitolo babe biso jeunesse ya parti au papa tika makambo. Alors ben que je compte sur vous la jeunesse du parti. Tozui makambo na maboko. Makambo yo et aussi la type Félix Azouade mandat otobenga Fati de mandat donc makambo eza pena sérieux. To bisayi batu. Non, ils n'ont pas des autres. L'IDPS vivant à Bongo, ils ont parti de masse. Ils ont parti à liberté d'expression. Donc, l'IDPS, ils ont marambébélé.
yango ozomona eke IDPS wazalaka te na IDPS c'est la base qui décide base décide que ndeko kabunda vanda na mpanzi totala oyo ndenge makambo ekokendele ekosunga biso to avancer donc yango ekamwisa bato te c'est ça l'IDPS biso tondimelaki kabundi te tondimelaki ye étant chef ya parti maintenant tomoni ke parti mobimba epesi sous confiance te tokoki kovanda na te parce que biso oza batisekedi c'est convaincu alors lui aussi était un Tshisekedi c'est convaincu moi j'aurais les conseillers avant nana on a kimia aza na bande de touche apesa sa chance na bekipo ekokota totala ndenge makambo ekende. Jean-Marc Kabundi ye moko azalaka déjà confiance à Pape Tienne. Non, c'est tout à fait normal. Confiance à Pape Tienne, ça qui est parce qu'il y a un parti. À Kambi parti, tu comme un pouvoir, mais la carte à pouvoir, tu moni moi raté comme quota. Autant mieux pour nous protéger. Et Seigneur Libatien non Mupanzi. Obiso bozo kabwana muto adage français mo lobia. Quand tu te sépares avec un homme, ce n'est pas que parce que lingi était. Mais de toutes les façons, ozo lingape au préserver bolingo za la rana afin que mabe komate. Alors ba Seigneur Liba ebana ngwana. Biso toza la problème na personnel ya ndeko Kabundi te. Mais biso toza la besoin que alongwana na ba responsabilité au parti pesa qui est tozwa batu mususu to confier bango total. Il avait tweeté au moins. Non. Tweet wana ezali ongana obenga la français ba décision impopulaire. Vous savez à l'époque de tout puissant Maréchal Étienne Tshisekedi wa Mulumba de Rezmema notre maître quand il prenait des décisions impopulaires si la base les rejette amane ko zonga vite à la raison pour nous présenter Besquise. Mais vous avez vu comment Ndeko Kaboun n'a pas voulu écouter la volonté de la base. Tout le monde était étonné comment Ndeko Kaboun ko ça la tweet sa modèle wana. Alors epesa ki pasi biso alors yango zomona ke tweet wana esala ki pasi lokola ya salela ki volonté na ye moko les premières impressions souvent la bonne qui atiki ba responsabilité parti epesa ki atiki kokamba parti avant nanon la bande de touche totala ne makambo ekende mwanga la courager ye oya kokai ko sala te bandeko oyo bakoya bakota. C'est quelque part c'est pas de la honte parce qu'on a vu à l'époque de Kabila il y a eu de mésententes, il y a eu des incompréhensions parce que place bazale incompréhension ezangakate. Mais chez vous de l'UDPS c'est visiblement et puis ça commence aussi à déstabiliser un peu le mandat de Fachi. Est-ce que vous ne risquez pas que la République a manqué Non, le président de la République n'a pas manqué le deuxième mandat. Très bien, merci beaucoup. N'a éclairé Batou. L'article 5 et 6 à statut Zolobabou. Nous avons le droit et devoir. Donc, biso na IDPS, nous avons le droit et le devoir. Mais en respectant selon les normes et le respect de la hiérarchie. Yango Tamboussara IDPS. Lorsque les combattants de l'IDPS au Bazali, organe suprême, organe délibérant de sa décision à parti, va constater qu'il y a mégestion, il y a trahison, il y a manque de respect vis-à-vis de l'autorité de M. Fachi Beton, va rejoindre décision. Bisoto vivara le roi va parti malade sur la terre, olali na tongo kabila botoli ba mende ba chombo, achango na nini na bando fuka misabango te, biso vivara bongo te. Biso c'est la base qui décide parce que tozali une partie des masses représentées en République démocratique du Congo implantées partout dans le monde. Donc to kolingate mutu moka koma likolo abatunyos. Yango tolobi boy. Otozo sala ezali kotalisa na bato baza ya PPRD bakabilisto bazoya ko se camoufler baye ke soki ndeko na biso ya makila oya biso to bunda to tombola ye to tia ine siko azale lo Jean-Marc Kaboun et comme lié boy boni na bango pour te dire que l'IDPS c'est le peuple d'abord biso tant que par ya peuple se retrouver te tozonga simate parce que biso to bunda pona ba valeur to bunda contre ba anti valeur te to accepter que mutu moka la muki un bon matin il s'est fait indier na kwena bokonza fatigue Fati Koutouye Moko Fati, Aza simple, Aza humble. Vous attaquez beaucoup plus dans Jean-Marc Kaboun sans oublier que Bamasolom se soit bête mapé n'a pas conseillé au Baza Bamoko P. Conseiller on a Baza présidence à Badia. Ah on est aux aboyés. Au moins ni bitumbo ya, na ina bisabatu ba yebelo moko. Moi j'ai fait l'école du parti. To koli na makambo na ba master, to sala cop musute. Biso to koli na politique. Na IDPS soki ozimbongo ya trahison pona kobundisa muto aza juste. Yeba ke okufa. Biso to zimbongo te. To une conscience to telemi pona koloba eke fini la dictature ba baza ba aventurier ba mona honorable Jekoko ba œuvre ya Kabundu na Kingabwa asa modèle Jekoko par na ye Jekoko azo sala par na ye makamba Jekoko zela okutana otuna nga za porte parole na été nga na ina loba boye o IDPS zo sala tozozwa avenir na biso na maboko madame toza jeunesse au pouvoir tala ndenge ba jeune ba se retrouver te mais parti eza na ba moyen ko tinda biso kotanga koyekola musala ne sezaka bureau te alors lokola ya mes gestion ya parti to sengi na équipe wana nanu ba kene na libanda
équipe à Kabou ya Kabund bazana libanda total ndenge bato baroya baropesa makambo dans 3 ans marambeze belé ya lobato talango liboso ya ba etandote mais to lingi to la tsala batuke jeunesse etelemi yo conseiller olingo ça la récupération politique na marambo yo keba tozo ebisa mino bokeba ba conseiller parce que situation toza lelo bino pe na présidence boza inclus parti baza inclus yango to bandi na parti to kosukisa la présidence parce que nous avons de l'énergie pour défendre notre parti jusqu'au sacrifice suprême. Donc nous avons de l'énergie. Biso énergie ezano ya makasi. Toza ba jeune. Nzambe ekuta luka jeunesse pour bikisa Israël na boumba Babylone. Donc biso to apina ba jeune conscient otomona que plus rien ne sera comme avant. Biso to telemela Kabila, to telemela babavira Kabila to ko accepter kango jamais na bo continent biso. Yango moni réseau de jeunes parlementaires debout et communicateurs engagés pour l'intérêt de la République. Énergie ça au Saranate, énergie à Nyama. Tozimbongo ya mutute ngana ko salitso na mbongo te parce que lelo to okemba 3 ans to na boulotte mais to vivara to la taper moi bien faut mi tout na ba vivara nenga nini mongo ni muto apesa biso biso to lingi ke super homme na ide pesa salate ça ba kanda rapport Kabunda engagé ba petit na décision finale bino boy et normal moi non l'état silike la paix papa oyebi ke na ndaku so papa zo pesa biloko olia na bana msuba olia te ebota mabe. Non, tu passes jusqu'à 3 ans à pouvoir. Pouvoir est à 4 ans, 5e année, c'est les élections. Il y a des choses de la boya et exception. Bateau, baza lelo, baza bateau va contribuer à Marambo. Tobo ça la place de outil. Hein, total la place de Okende, Marambo za sombre biso za fati des mandats et rozala une humiliation grande journaliste le roi il dépêche ça la mandat mort na pouvoir. Guerre à 37 ans mandat mort à pouvoir, ça une humiliation. Yango biso le roi toza ba décider. Ba grand leader, to Dembeli Makamu, Pogno Sezala bien, Papi Madi Lazare, capitaine de l'équipe. Capitaine de l'équipe énergie, 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 nous avons de l'énergie pour défendre notre pouvoir jusqu'au sacrifice suprême. Bon, déjà, tu bisagi bango qui est au coin et en front. Dans front yango yo tokomi. Yango tolingi to ebisa ba ministre, ba conseiller, ba PDG, ba ADG, ba qui que ce soit au nyonso bwana ba responsabilité à République. C'est le moment. Bon pèse sa position. Soki Kabunda nomayo par commission. C'est le moment to yebi bino. Soko pesa mbongo na yo obima membre ya UDPS ba nommé au DG, ba nommé au ministre, ba nommé au conseiller. C'est le moment pesa position ozala Kabund ou bien ozala Fachi Beton. Donc yeba ngo mokonzi azamoko. Fachi Beton. Mokonzi azamoko Fachi Beton. Yango tolobi boy. C'est le moment pour pesa position pour ceux qui tosila lina chef d'abino Kabund. Tozo compte na ba entreprise, tozo compte na ba ministère. Bino batu botambola la kombo a IDPS ozala batu IDPS te bozala ba komi. Boya bo somba ba poste ya kosomba. Boya bango bolongwa. Ah, ola sola na Kabund. Boya bango ndeto longo Kabund ha, ndeto tolongola bino. Fachi ala posta ko bongisa mboka. Bino na Kabundo kwa bo créer ba kwa ka jambe. Ya hôtel misamboka oke liboso te na ba accord na bino bo signaka na Kabila donc boye ba ke donc déjà toyebi yango awa sikoyo lelo toye ko sala cérémonie ya suka o eza ya panza matanga c'est-à-dire bitumba na Kabunda abu bia donc biso tolobi énergie na biso eza pona ko accompagner mokonzi ya mboka na famille na ye mobi pona ko développer mboka oyo. Faut bango, Madame Balobarango, chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes. Donc Fachaza homme ya moment oyo. Donc biso peuple congolais sengi vraiment, tous les combattants sengi vraiment tous soutenir ye. Yango to sengi na ndeko jama Kabund, ndeko jama Kabund na IDPS oza spécialité. Ndenge yo moko za ko ozo kanisa, oza très spécialité. Batu baleka wana bazala ebele koleka yo. D'ailleurs, na bato nyonso baleka na fonction ya CG. Yeba yango ndenge o imaginera que non ozalaka président ya IDPS. Biso basa IDPS to considérera yo ozalaka CG ya IDPS. Bato nyonso baleka comme secrétaire général ya IDPS. Oza peut-être les mal aimés koleka bato nyonso.
Donc tozwaki te ya komela mwa mingi, mais na minute so toyebi so ke non ngonga déjà koki, un homme averti avant de matoi elekaka mutu te. Donc batia mutu pona batia cerveau pona kosalela bwania. Donc lokola yo yokaki te yango moni déclin na yango yo peuple congolais base en particulier biso nyonso toza vraiment d'accord na départ ya ndeko Jean-Marc Kabound et en plus oyo ndeko Jean-Marc Kabound asali na kati ya parti na biso ezali eza haute trahison. IDPS depuis ezala IDPS tomona nulle part papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire alongola membre IDPS abengana na parti tomona lokola bakaba Alexis Mutanda alongola na fonction na ya azongisa na base azongisa na cellule tomona lokola bandeko na biso Jacques Chaban alongola na fonction na azongisa na base na oyo ndeko Kabound na système oyo nango ya kolongola batu na IDPS pouvoir wana ozu yango wapi. Donc jusqu'à présent tozoye bate ndeko Kabound bato bazokosa yo que après IDPS après yo na IDPS muto ko remplacer yo azate yeba yango eza lukuta munene bitumba oyo 13 parlementaires ababande yango yo ezalaki nanu ata solo ya kokota ta classe ezalaki te. Donc yeba yango na minute oyo awa ndenge saboy biso moko bakolo makambo tozu makambo na biso main toza ko organiser parti na biso de nouveau pour être mokonzi ya mboka azwa majorité na 2023 pour être mokonzi ya mboka azala réélu na 2023 na surface oyo mutu moko akoki ko discuter ata mukete pe tondimi nyonso tomeli nyonso oyo tokokaki komela okoma kozwa bato ya PPRD kopesa bango ba ministère na biso yebango molimo oyo yeli biso na pouvoir soki tozaki nango na opposition biso lelo tozala na bokonzi te combattant akoki jamais kokoma complexé vis-à-vis ya bato Moïse Katumbi vis-à-vis ya bato Bahati Lukwebo vis-à-vis ya bato Joseph Kabila. C'est parce que eza bato biso to combattant ki lobby mais to comprendre te molimo wana oyo yeli biso eza ya nini pe lelo ba avantage na biso nyonso bato wana bazwi yango na toyebi sio eloko nyonso yakane bandeli pe suka na yango soki olingi ba milliards na ba millions oyo zwi na ba trafic oyo zwi na kotekaka ba poste ya IDPS oyo zwi na ko sacrifier bomo ya ba combattant pour na profit na yo oyo zwi ya kotekaka ba minerais ba cuivre ba cobalt oli yango na kimia te yo kota kaka makambo ya IDPS nde okoyeba biso ndenge nini tozalaka na bitumba oyo yeba yango mutu nyonso asala bras de fer na UDPS so na ye ezala ya mabe. Donc maîtriser garder bandi na yo osali de chez eloko na ya décision finale oyo ezali keno ozwi ba tête ozwi bato ya PPRD otie ozwi ba combattant okomi kozwa bango ndie ba torche na yo. Donc nyonso wana tomeli déjà mais lokola olingi soki oza na posa ya kosala bras de fer na IDPS mais toyebi sio ndeko Jean-Marc Kabound salake toyebi sio ndeko Jean-Marc Kabound salake pe yeba yango soki olingi décision finale na yo et survivre te yo moko pe carrière politique na yo ezalaka esukaka na 2022 sala bras de fer na IDPS nde okoyeba biso boni biso tozalaka boni Etienne Tshisekedi atikelaka biso testament ya prenez-vous en charge yeba yango IDPS oyo komi lelo ko piétiner ezalaka IDPS oyo kokuta te Jean-Marc Kabound IDPS oza ko piétiner ezali testament ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba atala mokili oyo nyonso ba accompagnaka ye amoni alingi kufa amonaki eloko mosusu ya kotikela biso te aye koyebisa biso le seul héritage natikeli bino eza IDPS. C'est parce que lelo soki natikeli bino testament oyo azwa boye bokobomana moto akobika oza te. Merci beaucoup. Ezalaki boni Debi Yamash ezalaki réaction déjà. Je crois bien bozozwa les restes topé exclusivité intégralité na marche ya mokona lelo kasi na lelo tosuki wana tokozonga po tolakisa bino intégralité ya marche bonne ezali koleka. Merci à Onésime Canard qui était derrière la caméra. Pourquoi pas à toute l'équipe
technique de Congo France, Chrissa Kenzo, Mouna Cédric, courage à toi de là où tu es. En tout cas, merci beaucoup. Congo France.com